wana za ba mama ya Kananga ba mama ya Kasai ba ko la kela Jean-Marc Kabundu mabe ba ko modire Kabundu so za ki mama Osea bolaki bolanda ye na service ya ANR lokola yibi mbongo ya leta. Merci Balandi à Océan du Congo na pesi minombote. Bonsoir, bonjour, Biska Bozali. Bozwami na Kisangani, bozwami na Bandundu, bozwami partout dans le monde entier na pesi minombote. Biska ezwami bino. Lelo tukutani susu na émission na biso tolobela po na mboka Congo. Toyeba nini makambo za koleka na mboka Congo ba Congolais, Congolaises boye ba keno mboka Congo. Tuzongi lisusu na scénario oyo boye ezalaki na régime ya Joseph Kabila. Nde tozoloba lelo awa boye Ikamba okamwa Moïse Katumbi Muyambo na Kabila bazongi ensemble. Mais biso nyonso ba Congolais toyebai que Kabila benga Moïse Katumbi Jida pona nini atrahisaki. Mais lelo oyo boba na Congo obomona ke batu oyo boba za na souci ya peuple congolais te. Moïse Katumbi a sali déclaration à lobby à Limbisi Kabila. Muyamba a lobby mutu akoloba pona Kabila. A okuta na ye na nzela na ye. Alors tozomi tuna na nyonso oyo boye. Batu oyo boye baza kuzoba banani. Pour vous dire que non, Kabila oyo boye a péché Moïse Katumbi aya na élection à 2016-2018. A tia même bana mura na frontière Zambina RDC. Mais lelo oyo boye batu na batu bakomi ko sa ba bloc na bango pona ko préparer élection na mikoselo ba onde bazo kanisa. Koto kuna be Félix na Jean-Marc Kabundu bazo continuer na aventure na bango. Makambo za ko leka na mboka ko za ko lekela ba Congolais et comme même ko lekela Satana. Jean-Marc Kabundu alingaki bakoma lokola Katumba Mwaki à l'époque ya Joseph Kabila. Alors comme Katumba Mwaki pourquoi parce que lelo oyo bobato ba komisaki ba komisaki Katumba Mwaki ba millionnaire ezaki ba chinois. Ndebo moni Jean-Marc Kabundu a signé contrat na ba chinois wana. Pona ba exploitation ba minerais ya ngwana boso mona na Katanga Jean-Marc Kabundu azana mawate donc tozongi l'époque ya ba Belge. Obanda ko kata ba papa na biso maboko na caoutchouc na Équateur. Jean-Marc Kabundu une fois que ayebi koza na carré mine no na Katanga yeba no déjà que no okufi no déjà po okubika te. Lelo oyo bo ba Congolais na fouiller na ba recherche na biso ndo ko sala. To découvrir que un scénario oyo utai ko lekana abo Jean-Marc Kabundu na Chilombo ezalaki comédie moté na ba pièce na ngonyonso. Mais fort dommage quand Nzambe amayo ka kolela peuple congolais lelo oyo boye makambo oyo Jean-Marc Kabundu asalaki lokola bavanti lokola comédie amoni yango comme réalité. Félix abengi Jean-Marc Kabundu koyebisa ke no mona mama awa bona minute oyo boye Teresa mabe parce que deuxième mandat na ngai deuxième mandat ya Chilombo esimbami toujours epai ya Joseph Kabila. Nde balobaki na Félix pesa biso mutu ya Kabila epai ba américain Chilombo alobi ngana ko protéger Kabila. Ndeba américain ba lobby bon le quoi yo so protéger allié na Joseph Kabila. Yebango yo deuxième mandat eza pona ote parce que o sali eza haute trahison parce que oyaki awa na Amerika ko yebisa biso que o ko livrer biso Kabila mais jusqu'à preuve du contraire to tikali comment na Joseph Kabila no te opesi biso yi. Félix na États-Unis aloba na ye ko déboulonner système dictatorial o ba implanter qui pendant 18 ans. Mais Félix Tshisekedi tango azonga na mboka Congo biso nyonso tomona ya kokamwa Félix azonga bandi ko se justifier pour vous dire que non Félix azana juste marionnette oyo bo ebi mola ya singa na ebisika za kolia ebisika pe ebi ni bisika za kotambola ya mwana tango Félix amoni bo ya bengi Jean-Marc Kabundu pona ko ebisa ye awa na minute oyo bo ba américain balingi lisusu ngai te il faut na tika pouvoir ya mwana bomona ka Félix alobaka na kolinga ke un jour mboka oyo boye ezala dirigé par mwana mwasi mweza nani eza Olive Lembe oyo baza ko préparer ye dauphin ou ko remplacer Félix ya mwana moni ba ressortissant nyonso ya espace ya Grand Katanga
ba Moïse Katumbi, ba Muyambo, bana ya Baba Kiungu, oba bana ko kumisa Fachibe. Bango nyonso oyo boy, basali bloc, basali réconciliation, ya bakatange. Na kati ya réconciliation na bazana ba pour parler na ba leader politique misusu. Na mikolo zo to ko yebisa bino ba kombo na bango. Oh bazwa ko endormi peuple congolais na molili. Félix Basoloi na Jean-Marc Kabund. Jean-Marc Kabundu asiliki alobi no pouvoir o eza biso. Alors to linga lisusu te pouvoir to zo yango to pesa yango e pa ya batu wana. Félix asilika ki makasi. Jean-Marc Kabundu bayokana ki na Félix était Félix a ABC. Na meka ki ko proposer comment ne pas ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais. Ba lobi oza mutu émotion, oza mutu oyo boy, oza ka contrôler facilement te donc c'est impossible pour na yo sinon ba intérêt na bango ekobeba. Bana Congo botala place makambo zo kende. Olie batala ba intérêt ba Congolais. Félix a ko lobi sa Jean-Marc Kabund que non ba intérêt ba Ougandais ba Burundais et ko ça la menacer parce que Jean-Marc Kabund est un peu trop agressif. Nde babimaki wana na kanda bakabona ki na kanda Chelo balobi pona komema likambu oyo na diversion na distraction to distraire peuple yomi bimela na déjà okende po mona te que non oza dauphin na ngai yango na bomona ki Jean-Marc Kabund koya ko tweeter ko bakenini na démissionner na kati ya Assemblée nationale Baronda ba bisi Félix ba comédie nyonso za ko sala to yebi yango yango na Yoweri Museveni alobaki ba ADF ba kolanda bango tina Kisangani alobaki yango pamba te po ayebaki ke Félix soki alobi ati ya Jean-Marc Kabund comme dauphin na par makasi kuna okoyoka ba Ougandais ba kozwa espace wana ba Rwandais bazui côté ya Nord Kivu na Sud Kivu et komi ya bango ba Burundais pe bazui ya bango mabele problème za koleka na kati ya mboka Kongo yango wana Jean-Marc Kabund pa émotion kwa za muto bakanda yamona ki makamwa lo kama seki kana démissionner lelo oyo boy Zambe esprit ya ba koko ekoteli bango bato aide pesi ba obirini Jean-Marc Kabund pe fa nini a démissionner kana parti donc de tozolo ba awa boy ide pesi ko mimi balé misusu baza pour Jean-Marc Kabund misusu baza contre Jean-Marc Kabund ndeko kabu ya soto tona liloba moko otiela nga vidéo ya bande ko na biso oyo boy et puis tozonga sima poto continuer koloba nini za koleka na mboka Kongo Olha Lucas. Batukai. Zete malu kaluluwe kamusholo koto kabanda neluluwe kamusholo koto kabweka neluluwe kamusholo koto mamayi chambi bwatije kabunda munyanga kisumu je tutaide pese kamusholo
bomoni na kati ya video wana eza ba mama ya Kananga ba mama ya Kasai ba ko lakela Jean-Marc Kabund mabe ba ko modire Kabund so zalaki mama Osea bolingaki bolanda ye na service ya ANR lokola yibi mbongo ya leta mais botala ba mama oyo boye ba mama ya Kananga bango wana bazobeta kombo na se ya makolo bazolakela Kabund mabe pona nini Jean-Marc Kabund akomi konyokola batu oyo babunda panda bambula ibele na kati ya UDPS. Soki Jean-Marc Kabund a besoin de démissionner na kati ya parti, il faut qu'on démissionner parce que il faut que le parti wana za na batu oyo bakufa nde bosomo na ba mama na ba ko lakela Jean-Marc Kabund. Likambo ya pasi peuple congolais na mawa ndenge Jean-Marc Kabund aza wana azoye ba place nini na kenete. Félix pe kuna alobi makambu oyo boy na kanisa ke no ekoresi yo ke osali yango na lolenga mabe Félix asukoli maboko. Nde boza komona moto eza kopela na kati ya UDPS. Félix alobi nga na kozala ngai lisusu na deuxième mandat parce que ba Rwandais na ba Ougandais ba telemeli ngai et puis ba telemeli pe candidature d'offre ya Jean-Marc Kabund. Yango wana bomoni Jean-Marc Kabund akomi sikoyo boy délaissé. Et soki wana te tant que ça ba recherche na biso Chilombo a se sentir déjà que non a commis en insécurité ndetozoloba awa boy. Félix Mbongo nyonso ba komi nango kowela na ba minere na Katanga o Jean-Marc Kabund a signé contrat ba chinois bazo kata bazo bomba bande ko na biso. Mbongo Félix a eu asombi ba appartement na France na Paris na Istanbul. Félix na minute oyo mwana Congo o za aveugle ozo kende kokumisa ba leader oyo boy. Félix asombi le pangu. Azbukinda kuna kati ya Indonésie. Na chebino a défi bo vérifier na kati ya Indonésie na capitale na bango bo kuta château oyo boy Chilombo za kotonga waza kokende azo préparer kokenda kovanda kuna retraite na ye mais bino bato ba bisaki bino que Chilombo aye kosenga bino mandat ya mibale bobo tala mutu oyo bo soka zaki na souci na bino alingaka na kotonga ndako na Indonésie a préparer retraite na ye alors bino bato bozo ndima réellement que non Félix soki mikolo na ye esili akoya kovanda na Mbujimai est-ce que mutu alingaka saka na souci ya kovanda na Mbujimai Mbongo ozalaki alloué pour la palais présidentiel qui vaut il y a 100 millions de dollars américains. Mbongo wana Félix azu yango yango na zotonga yango ndaku na kati ya Indonésie. Tango zotonga bandaku wana kati ya mboka ba paiso profiter na ba peuple congolais te. Bino siko par ignorance. Tango tozo bengisa bino ba jeune boya. To se débarrasser na batu oyo bo lokola biso tozo ganga tozo bengisa bino ba jeune. Bozo linga comprendre biso te. Bozo mona place ba memi biso na distraction. Bonjour la place Jean-Marc Kabund Rwandais ba wakisiye. Alors le oyo boy Kabila komi le seul maître au bord. Abengisi Kamere, abengisi Moïse Katumbi, abengisi Bakatanga nyonso, bangwana nyonso bakomi pembeni na ye. Na mikolo le kaki awa bolelo toza vendredi. Mercredi Kabila na Chilombo bakutana ki pona ko préparer dauphin o ko remplacer ye. Soki o mona Congo telemité pona ko barrer batu oyo nzela. O mona bilongi wane ko songa isu na pouvoir. Ce qu'on livre l'embelelo aye kosonga. Pas Olive Lembe bazolinga ye pourquoi parce que ba Rwandais bakubanda ko contrôler Olive Lembe nenga basala ki na régime ya Kabila. Bota la sikoso basala ki na Kabila bongo Olive Lembe za mwasi. Et ko ça yusu pire parce que pire ça déjà pire. Bon moi e ko ça même e ko ça yusu extrapoler. Ndebisika oyo boy Chilombo na Kabila bakana ko trouver compromis pona ko loba ete dauphin o baza ko préparer maman Olive Lembe. Yangwana bozo mona mama Olive Lembe azo tambola azo pesa ba do bozo ba mama wa yambo mama toza boboto non mama Olive Lembe azo sala campagne déjà oyaye yango tozo bengisa wa mona Congo makambo zo lekana Congo ba leader politique na bino ba ko yebisa bino te ngai nazo bengisa na soulèvement ozo banga soulèvement pour la massas alors yo moni na Mali ba jeune Mali ba telemi ba sisi ko bomba ba onso sa mukolo moko lobby na Sénégal ba Sénégalais ba telemi ba lobby makambo za koleka na Mali ko Sénébiso parce que lobby eko yape ko simba Afrique mobimba parce que bande kwa Sénégal ba lobby trop c'est trop ba telemi ba tumbi ba station nyonso ya Total ya ba français po ba yebi ke soki lelo Afrique eza sous-développé ba bazo semé ba officiel eza ba français ba jeune à Sénégal ba telemi ça pour autant qu'on soit mot d'ordre. Il y a des leaders politiques. Yo sikoyo na Congo vandi. Tu le bazar ko préparer déjà retraite na kana kovana na Indonésie. Azui ba minere nyonso akatanga komi patrimoine ya libota na bango na ba Jean-Marc Kabund.
Jean-Marc Kabound a combien de courses, a comme un peu milliardaire. Bazo tonga na Afrique du Sud quoi ba katumba moi qui ba tonga aéroport international na kati ya Freetown na Afrique du Sud. Et puis bino bato bozo kenanda kwa Jean-Marc Kabound zo lekela ngai. Bota la vie bato wana baza ko mener. Ba famille na bango bana na bango baza awate. Bana na bango baza na ba poto bisika ba sombi ba appartement ya cher. Yango na zo bengisa yo. Obima na kati ya boyi bolema wana o elati yo nzoto. Ba jeune o babimaki na Sénégal. Bon, on va faire face à la police. La police est qui mis? Est-ce que au Kobe c'est que l'on a maquillé les gens sénégalais et les gens ont maquillé le peuple congolais? Pourquoi tous autres tiens Kobanga Liboso? Félix c'est un ennemi à Congo. Azu Congo si misi yango na ba Yoweri Museveni. Yango na bomona ki Yoweri Museveni ko déclarer que ceux qui ba ADF ba komi na Kisanga ina kulanda ba ngoti kuna. Azobi bango pourquoi parce que Félix azo luka ko dribbler bango pona ko tia dauphin ya mutu makasi ça Jean-Marc Kabound. Ce qui bâtit Jean-Marc Kabound, au comment on a battu ma belle wana, tire le oyoboy, depuis ma force étrangère oyoboy, et y a un boka na biso. Le lo oyoboto kende, 61e journée, depuis armée ougandaise, armée burundaise, et ça na boka na biso. Tire le oyoboy, duré na bango, ta obako sala awaboy, pour na mandat na bango et si la, et yé banité. Yangwana bozo mona mboso. On laisse se mettre au travail pour la peuple congolais. Mboso akomi kolanda Jean-Marc Kabound. Parce que Jean-Marc Kabound akoy, mboso pe kokoya. Yango nazo senga mwana Congo. Boy balelo oboto kende 2 mois. Ba soda Uganda baza na mboka na biso. État de siège et sécurité aussi la té. Bande ko na biso bazo bengana bango na kati ya Ituri. Bisila obo Paul Kagame baki akotongo banda ko moderne pona ba sinistre ya volcan Iragongo. Mapangu plus de 55 000 parcelles. Balobi mabele wana ezalaka Denis Nyakero. La place dangereuse en mboka mwana Congo. Denis Nyakero azwi mbongo wapi pona kosomba espace wana moyimba o constituer 55 000 parcelles. Denis Nyakero akena kozwa orphelin âgé de 48 ans azwa na bango na kati ya Kinshasa. Est-ce que na Congo ba orphelin basili? Est-ce que na Kananga ba orphelin bazate? Est-ce que na Chikapa ba orphelin bazate? Pour Denis Nyakero kana kozola biso ba orphelin ba Rwanda ba na kati ya mboka na biso donde toza koloba arabo tina chaîne nationale. Ils ont infiltré. Makambo otoza koloba oyoboy. Ministre de la communication Bolandi alobi yango po bomona ke toza na l'état moyini. Est-ce que Bolandi même déclaration ya Kabou ya CG ya IDPS alobi yango te parce que ba yebi le pourquoi makambo obo tinde ba vanenye. L'état moyini, l'état oza ko boma au peuple congolais. Alors yo mona Congo vanjo kangi maboko, oko bete la Jean-Marc Kabound maboko, oko bete la Jean-Marc Kabound a démissionné. Est-ce que Jean-Marc Kabound depuis a komaki nommé na place wana? Boye bisangai, loi nini o Jean-Marc Kabound a voté na faveur na population. Tango to bisaki bino makambo Joseph Kabila ke Joseph Kabila sérité, Joseph Kabila ye oyeboy, ay kozonga na force. Pona nini parce que to interpellé ki ba leader à la muka, ba nyi ko la bisoté. Ba leader à la muka toloba ki bokeba. Batu oyo ko sala bloc patriotique na bango. Ba koya ko yiba bino ngenge botala le oyo boy. Moïse Katumbi Jida de la République juif. Yewana azongeli ndekuna Joseph Kabila. Ba ko dribbler peuple congolais. Likambo ya pasi na mawa. Yango naza ko interpeller conscience na omo na Congo. Yaka to sala bloc ya ba résistant. To tellement lokola ba jeune na Sénégal ba telemi. Ba station ba française awa to ebiango. Ba Rwanda lelo na tamboli côté badala kende côté na kende ko sala ko plater nini résistance ya biso ba jeune auto ça ko préparer dans les jours à venir ba activité à makasi côté ya nini ya mboka oyo mbakana ba Rwanda baza kuna peuple congolais na kati ya Kinshasa ba Rwanda baza na mbakana basomba ba mabele kuna Joseph Kabila bi batu wana très bien o ba yana makambo ya ba mbororo alors biso tant baza ko biso na distraction makambo ya Jean-Marc Kabound. Ba comme babino na ba diversion boye ba kelo mboka déjà na côté ya mbakana ba Rwanda baza kuna déjà plus de 1000 Rwanda baza na kati ya mboka na biso o ba lakisika banda kuna bango na yo ki somo na mawa alors yo mona Congo vandi oza kolanda ba distraction ba scénario o boy sur le monage Jean-Marc Kabound ba ko sala oh maman Marthe akomi ko keneti na ndako ya Jean-Marc Kabound pona ko bondela du jamais vu famille présidentielle et continue à chercher à mboka oh mboka lolenge nini peuple congolais. Ils a pas sinamawa. Tous ont conscience. Toyebi ke kobanga ezo sala biso. Mais ba kobomba biso nyoso mukolo moko te boye bayango parce que lelo oyo boyebi na mois ya février. Emmanuel Macron bengisi ba président nyoso ya Afrique. Ba président ya Kenya,
ba président sénégalais, ba président ya Rwanda, ya Burundi bango wana nyonso. Ba lobby, il faut pas revoir ba frontière wana ezala ki retracer comme na lolenge sengélité. Ba classer batu o ba koloba batu aliboso, ba classer Namibie, Sénégal, Rwanda, ba classer ba pays wana Kenya et puis kosore. Pays ya suka ba ekoti ya RDC. Bati yango pourquoi? Parce que batu o wana ba che bango na première place. Bango nde mutu bako décider na place ya RDC. Batu o bako non, voilà, à partir à lelo Nord Kivu komi na côté ya Rwanda. Lokola ti lombaza ne mutu moko aza na vision te na programme te. Aokeneka kuna kaka oui mabele na biso wana nyoso kokende yango wana. Yango na zo bengisa yo. Baje na Sénégal ya Mali balobi bato baza kotia sécurité na Afrique. Et ça va français. Il faut le kwaliboso ko sa nini. Ko tumba ba station na bango ezali Engen, Total. Ba société na bango ezali awa boy. Lelo oyo grâce à armée russe, bomoni ba djihadiste o ba français ba bandai ko sa butu mo dialelo. Ba kangi ba français, ba français bango baza ko sala makambo wana. Lelo oyo boy Emmanuel Macron a coupé sa ordre na Paul Kagame bobo ba congolais. Le quoi Félix Aza incapable, impuissant, un président naïf. Liboso ya peuple pour défendre bangote. Na février ce que moi na Congo télémité. Boye ba que non, si 2 345 000 km carré en boka na biso, to koya kotika la na 1 800 000 45 000 km carré en boka na biso. Yango na zo bengisa yo. Total li ba leader politique. Total li ba acteur politique to sur le côté. Menga na zo bengisa yo soki ata boko banga to bima biso to ndimi liwa pona mboka na biso mabele kendete. Yango na zo bengisa mo na Congo. Hôtel ma ozo conscience. Papa mona kelelo o bato ba ko mabiso na diversion to kene muke na suka na émission na biso to le bela makambo yo ka mboka Congo. Adolphe Muzitu. Lelo o boya sa victime ya trahison. Ya ba congolais pona nini ba komi kolanda Kanyaka ba komi kolanda Kabila na sima ba komi kolia na sani moko na Kabila. Adolphe Muzitu alobi na ko trahir lutte oyote na ndimaki liboso ya peuple congolais. Pona prise de position Adolphe Muzitu yango na lelo oyo boye. Pour le terrain dans le peuple congolais, yango lelo oboy Adolphe Muzitu a comme élément à battre. Mais to yebi batu o ba ko sala makambo wana. Babanda ko bundisa Adolphe Muzitu depuis Adolphe Muzitu azaki na primatie comme chef du gouvernement. Pour ce Adolphe Muzitu azaki mutu mabe. Adolphe Muzitu tango azaki premier ministre. Alobaki il faut to construire mboka na biso. Atali na côté ba fonctionner banda ko toucher 60 000 francs à l'époque. A ramené bango na 100 $ à l'époque ezalaki 92 000 francs congolais et puis à stabiliser qui monnaie vie sociale ezalaki malamu. Plus grave encore, Chilombo reconnaîtra le travail au bout mon amboka Adolphe Muzitu ezalaki à partir de 2008 2012 ba congolais ba mandaki ko vivre vie moko malamu. Vision Adolphe Muzitu bandi ko travailler yango lobi to tonga to tia Paul Lwange po bande ko na biso akasa permettre bango ba ko ta pena Kinshasa. Joseph Kabila tango mon abi mutu oyo Adolphe Muzitu ko za maele belé. Il faut aussi écarter, sinon à quoi que boto langa bokonzi langai. Place conflit na Adolphe Muzitu na Kabila banda yango wana. Lelo oyo boy, pour la prise de position Adolphe Muzitu. Alors bina koki jamais ko ça l'association ngai na Kabila. Nde lelo oyo boy, bomoni baka ko bimisela Adolphe Muzitu ko baye que non gouvernement bruxellois et traduit Adolphe Muzitu na justice. Mais bande koto raisonner to solo lana no malamu peuple congolais. Ce qui Adolphe Muzitu andimaki ko zo pot de verbe corruption Kanyaka ya batu ya société wana likola 560 000 $ congolais. Mais Adolphe Muzitu azana Belgique et puis ba yamba ki ba haute autorité à Belge. Alors bon, bozo mona ngote ke oeza trahison ya ba congolais ba sali parce que Adolphe Muzitu alobi ngai na ko sangana te na ko trahir peuple congolais te. Peuple congolais fungola matoy oyeba makambo za ko lekana kati ya mboka na biso. Barani baso bonisa Adolphe Muzitu ezaka ba congolais. Pona nini akobunde le terrain na yo. Semaine passée à Wabo lundi, ba autorité belge ba yamba ki Adolphe Muzitu. Atali si bango makambo za ko lekana mboka Congo. Depuis FMI ba autorité ya FMI bazaki na confiance Adolphe Muzitu parce que ba mona ki lolenge o asala kita ba travailler na bango Adolphe Muzitu ko travailler na base aleki loko na ministre ya budget a travailler loko la premier ministre po bo mona ke ba kabali nyonso o ba monter za lokuta Adolphe Muzitu asala le seul premier ministre oyo boye à l'époque l'Assemblée nationale est interpellée pour na makambo ya 300 parcelles
oh je koko mulumba azalaka financer et pas ya Kabila pour na ko déstabiliser combat Adolphe Mozitu tile le oyo boy dossier wana ekende porté disparu ba luka ba mapangu wana 300 parcelles ba mona yango te peuple congolais bota la place trahison zali batambola basala ba démarche ba luka ba enquête ba mona Adolphe Mozitu seulement na 6 parcelles a na kata Kinshasa mais le oyo boy le ko la ba leader politique misusu peuple déjà senti bango comme ko vomir bango bake kolia na Kabila oyo baboma ba shebeya ake kolia na barosimu kenu o bakufa pona mboka oyo boy ndomoni lelo oyo boy bakomi koloba keno Adolphe Mozitu bakangia na makambo ya pot de vin non c'est faux archi faux Adolphe Mozitu ba yambie pas ba autorité ya Union européenne atalisi bango il faut makambo za koleka na mboka na biso il faut consensus électoral et salema pour que notre soit ba élection crédible et apaisée. Alors bon bino bando ko boko ça les tox dans les jours à venir na kotanga bakombo na bino soki na yena soki botiki ba scénario oboza kosala wana te nyoso obo parce que Adolphe Mozitu aboyi kosanga na bino bo bungisi vision o ezalaki ya peuple congolais bo se désorienté bo komi kolanda batu na sima pona ba poste bo komi kolanda batu na kingakati po ba pesa bino présidence non pouvoir ya présidence ezana kingakati te pouvoir ya présidence ezana population o wana Adolphe Mozitu asa ko bundela ngo butu moyi to imaginer si réellement to ebi ke Chilombo za mabe so ça que notre Chilombo a déstabilisé Adolphe Mozitu alingaka le kana ba chemin ote alingaka luka ba chaîne ya minene o bino boyebi ba jeune Afrique na ba TV ya minene o boyebi mais botel Adolphe Mozitu so ki bandeko na ye que to travailler to défendre terrain à peuple Congo to défendre le peuple o asa maîtrise nanzala ba fonctionnaire bazo futa malamu te ba sécurité na mboka ba soda ba policier to ça la réforme na kati ya mboka na biso to ça la guerre na Rwanda pour que non Congo et récupérer dignité nango mais pas trahison ya ba leader politique misusu ko ba bungisi vision na bango ba komi koluka ko monter ba scénario ba pièce de tout bord pour na Adolphe Mozitu et ça le kuta botika biloko wana parce que ce qu'Adolphe Mozitu azalaki mutu ya malobate lelo oyo boy alingaka se retrouver na kati ya union sacrée mais aboy ba poste wana pourquoi parce que alobi azana lutte na ye azana façon na ye yango wana peuple congolais Adolphe Mozitu na nie dossier na gouvernement belge si pas par contre ba autorité belge ba yambaki Adolphe Mozitu lundi pour na kotalisa bango nini za koleka na kati ya mboka Congo alors makambo za koleka na mboka Congo za passe na mawa toyebi bino bato boza kosala ba comédie wana bokende na moi bokende kokota epa ya Kabila lokola bo perdre déjà sans oyo boy popularité na bino bo exploiter yango malamu te bokomi koluka Adolphe Mozitu yango na zobengisa leader Adolphe Mozitu c'est le moment ya ko se prononcer ozonga na mboka to continuer bitumba oyo boy parce que makambu oyo bandaka na palu tango kena kotalisa mbuta kizenga Kebotala Kabila akomi akoluka a désorienté abungisa vision na biso soki mandano e récité ekomi échec na biso ba traita Adolphe Mozitu na ba kombo jo samabe jusqu'à ce que ba pousser abima a kosala nouvelle là oh boeza parti na e pona kosala nini ko promouvoir RDC est bon et puis meilleur dans les jours à venir yango mona apesa kombo na e parti nouvelle là pour que non makambo ya sika totambola na yango yango wana leader Adolphe Mozitu peuple congolais lobby o se prononcer o zonga na mboka to continuer bitumba ata otikali yo moko ata ozabino ni balé zonga na mboka to continuer bitumba oyo parce que toyebi batu oyo baza sima makambu oyo boy Moïse Katumba pesi batu mbongo pona kokenda ko bundisa bitumba na yo Joseph Kabila sombi ba leader politique misusu pona ko bundisa bitumba o oza ko telema oza ko défendre intérêt à peuple congolais yango na zo bengisa wa na Congo au telema mboka za okene mabe tozela ki soulèvement ba leader politique ba lobby yango te tile le oyo boy bazo bengisa conférence na France awa boy mboka za danger ba leader politique ba koloba te soki ngai Bruno na telemi na ko sala ka ba ko sensibiliser ba jeune na mekao na makolo na ba transport na ngai pasi pona nini naza na souci ya mboka na ngai mboka mopaya eza pasi ko vana na mboka mopaya ba ministre Mbanza Mukala ba yebi ba exilé politique botuna bango na mboka mopaya souffrance ezali
Alors tant que tozo telema awa tozo ganga tozo sensibiliser ba jeune boya to telema ba jeune à Bukavu ba jeune à Ituri o ba komi ko benga ba ona mabele na bango moko to telema pona mboka na biso to bunda mboka na biso to récupérer yango et puis dans les jours à venir to organiser ma pona ya malonga yo vandi na ndako na mbongo na nga moi passe na za ko bunda lelo na zaki na mekao za distance molai na Kinshasa na capitale dans les jours à venir semaine oh tozo banda awa le 24 bana maluku bazo benga poto kende ko sensibiliser bango par manque de moyens de transport nde bozo mona ke notre skobwe na komi na makaote nde tozo kende molo yango na zo bengi sa bande ko nyonso ba résistant bota la place bitumba Adolphe Muzitu ezali bota la place batu oyo boy ba yini peuple congolais ba komi ko luka ko monter ba stratégie na bango pona ko koisa Adolphe Muzitu yango wana lokola basuki wana te bazwi lisusu Jean-Marc Kabund batieye pona koya ko déstabiliser lit ya combat oyo boy peuple congolais pesa ki Martin Fayulu et confiance yango wana président Martin Fayulu soko sala attention te okozala disparu na kati ya mitema ba peuple congolais liboka ya pilipili esila ka solo mukolo moko te cela veut dire que peuple congolais to soit conscience ba grimace ba policier ou bien force étrangère yango te ko pekisa ngai ngana yo poto telema to bundela mboka na biso to poto bisa ona kati ya libération na soki lelo awa boy omona wapi soso akaba pesa bande konyoso bosepe na bitumba o Bruno Mimbenga za ko bunda naza lelo ko osenga binote tala kaka ba sacrifice na uti ko rater liwa mercredi epa ya Major Gisèle Ngabeta Masasi pour Nabitumba o ya mboka. Lokola na momesa on a rappelé kabino lelo Félix atikali na 706 jours. Lobby samedi a kotika na 705 bon notifié en jour J moins 1 jour J moins autant. Félix a organisé l'élection té problème na biso Félix doit partir. C'est ça et to libérer mboka na biso na kati ya occupation auto sanango. Numéro na ngezali plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 soki nzambe alingi tokutana.